Mbote na balandinio surtout ya Adassa te motivé. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye les Adasachu Oye. Lelo toyeli bino ater na bino comédien na bino Mugondo. Batebele bokomi tu na Mugondo akenda wapi donc eza makambo ebele oyo ye moko kaka esengeli aloba malelo aye kolobela à propos ya Sila Bisalo aye kolobela makambo ya Bekam bino moko boyoka ye tokotia ba commentaire mingi te en tout cas boyoka ater na bino comédien na bino bomona ekala bozo se poser ba question ebele mais azana e bien boyoka makambo alobi pona Sila bosotaka ba pibité ngai asipe na yo hai bika yoka na biso nga toutefois soki toyekaka mboka oyo tona banoluka yo kaka siko mboka ndako na bino ezaka zoka te nzo be ya benu kwe what nzo beto kuna na likolo boye nani na sepeli na yo soki na ye simbati ma nzawuse ma baka ko Sila Sila Kwiza Sila vinga kwiza te ama Sila Asimba Venga na tete. Là je fais ça là-bas. Frère Mounier. Kama nani? Mugondo Mente, l'homme de 100 ans, MP4, capitaine de l'équipe. Sila. Après ba année ebele toyo komona lisusu comédien na biso Mugondo elongo na Sila Bisalo Bekam la maman des Abakuki pomba ya scène mwana 18 ans donc Sila a joué ba rôle ebele ezana ba théâtre mususu o Sila zaki na 25 ans o toyela rabino ba œuvre ya Sila pona bo comprendre qui est Sila na monde ya cinéma donc na monde oyo moto akoya akoloba ka yebi Sila te se kazaka ndoki ezana ba fille ebele baza ba inspiration na bango epa Sila Bisalo ba mimika bongo donc komona Sila ko jouer a sepela yepe akoma ko jouer bongo donc eza chaud to mona Jérémy Chaban inspiration na yepe ezalaka Sila Bisalo donc batu baza ebele oyo ba s'inspira na Sila Bisalo donc actrice munene ya mboka na biso Congo RDC Sila Bisalo alobi totombola cinéma na biso message oyo eza très capital pona ba comédien message oyo eye pona ba comédien totombola cinéma na biso ba comédien ebele soki Sila zo benga bango baya ko jouer na kati ya Sila Bisalo officiel baboyaka parce que ba jouaka mingi kuna epa ya mama Kimpese mosapi alors ba comédien na biso Sila alobi totombola cinéma comédien azala kaka ya Sila Bisalo te comédien azaka kaka ya mama Kimpese te comédien oza ya moto nyonso il faut oteka image na yo comédien ko se limiter te ke ko ngai naza famille boma onga naza Abakuki te comédien il faut oteka image na yo partout mais yo moko nde okotala te nga penza nazala bien na Sila kuna bayambaka nga bien ba abonné ya Sila o baza Babakuki non batikala kofinga nga te otikali na yo ozo comprendre mais lingi ezo pekisa o te pe kokende ko jouer
kote mosusu bato bazalaka pe kuna na famille boma soki bamoni moto aza Abakouk ameki kokende kojouer kuna bakomi kofinga ye na bacommentaire yango bacomédie ebele bomonaka ke bazwa baparti pris parce que omona ye kosala mosala na ye bino bokomi su kofinga ye bokomi koatake ye ata ngai mpe so nazoya kojouer na chaîne moko nazomona bozoatake nga bozofinga ngai pourtant ke ngai nasali eloko te kaka mpo nalobi ke nalinga asila bisalo kaka mpo nalobi te soki sila bisalo azojouer esekisaka nga nasepelaka elongola nga bastress ata soki ezalaki nga mpe nakoya lisusu te. Merci la bisala passé message na ba comédien nyonso ke totombola cinéma. SB eza maison de production. Bako benga yo okoya ko jouer okoya ko lakisa musala na yo oyo oya ko salela o eza cinéma. Alors les Abakouk les Adasachou ba comédien na biso bakoya na kati ya SB tozalara toujours kaka na ko accueillir bango bien pour na bakindi na basangwa malamu comme toujours. Tozo singa na Abakouk nyonso ba o nanu batalaki film na biso suspecté bokende na kati ya sila bisalo officiel bokende ko consommer ba film na biso suspect ba épisode nyonso soko esali 100k ekozala penza kitoko makasi tozo mona déjà ba tournage donc film asika ezokota. En tout cas je vous promets que film oyo ekozala show. Moko ya babone na ngo na linga mingi ayebisinga Adasachou na yebi Joël Dangala te. Je te promets que okozala décidé pour ajouer kitoko makasi. Bon dimanche.